unikumbuke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke, unikumbuke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke, usinipite Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke, uwakumbuke Jehova. Enfin, encore renversé. Force, Seigneur, Samuel.
quelle que soit sur sa provenance, quelle que au nom de Jésus-Christ, touche nous fléchis. Yes! Oh non, soit ténèbres. Et côté qui est sécure, pour nous communiquer le bouton walelo, moto na le pour le volcan, moto le bon satrayo, et va le compéna, et va le connaître l'énergie, au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit monte, que le feu du Saint-Esprit s'anime en permanence les sécures, dans le walelo, en fait que nous soyons Satan. Tant que nous avons besoin de la Yesu maboko makasi. Amen. Alléluia. Tika nzamba pambola yo. Na pesi mbote na kombo na Yesu. Tala na gauche, na droite na yo. Pesa pe moninga mbote. Tuna ekombo na eboye bana pe. Zaba pambola yo. Modérateur abeli ngonga nyonso. Amen. 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 Comment le monde des esprits opère dans la famille. Mais l'autre aussi dans la famille sur les alliances. Alléluia. Amen. Amen. L'alliance nyonso oyo bakota la famille. Oyo yebate. Obota maka kokuta ngo déjà. Et là yo ndozo souffrir. Tozo kwa isango lelo. Nazo ifamo tozo kwa isango lelo. Amen. Ekotika na vie na yote. Lokolo kotia zaba zokangola yo. Amen. Bazola ndate. Yes. Na bi lokolo kotia zaba kotika boete. Oyaki pozwa délivrance. Oyaki pour kokangola ma. Ba yeso ne kotika na porte pour kende nango. Zaba Emmanuel la pambola yo. Papa Salem, tu as dit que la sa famille à risque. Tu as dit que la vie ne se peut pas là, libre. Nous quoi zao, oh zaba bengi à kota. Le corps avec un dima qui a yawa. Zaba la pambole. Zaba na monae. On continue à la mutuapacité. On cause la mutuapole la lelate. On cause la mutuapotande la maboko. Amen. Tu vas conséquent les susciter. Amen. 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 Au moins la piscine à Bethesda. Il y a qui n'a pas porte. Nous devons sauver le porte dans notre communauté. Quel que soit maladie naïe, quel que soit problème naïe, à cause de la bonga naïe, à cause de la même porte, on y a porte qui attend vendre la vie de Awande, Jésus qui t'accorde, Awande Ange qui t'accorde, avant d'y payer. Ceux qui amassent les grâces, ils ont appelé le bon ensemble. Yes. Amen. À cause de la mbonganaï. Tant que vous bêtes à quoi, comme le bon ensemble. Moutou Yanzambo à côté, mbongani les bêtises. Amen. Quand tu veux, ça n'est pas ta bonne. Banda kokona baporte soko porte moni chance bête bingongana comme le bon ensemble. Yes. Yoko boni porte belle c'est pas triomphe. Amen. Lokolo porte comme le bon ensemble. Amen. Balinga teza bazokangola yo. Amen. Songe sala alliance, esa la nyonso bakokoka yo lisusu. Parce que j'ai babengi yo. Yes. Lokola bengi akoni yo fatu sozokangola. Amen. Singa fambe zokuya. Yes. Singa zamba pambola. Amen. Zamba pambola yo. Yes. Comment le monde des esprits opère dans la famille. Tolobela qui comment monde molili est opéré pour que Batouba nyoka. Pour que Batouba souffre. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quand toza mutu na mutu na libota na ye. Mutu na mutu na famille na ye. Ngala la famille na nga. Yoza la famille na yo. Na ebite tote minini batombola ka pour que le monde passe. Na ebite yoko bini basala ka la famille oya bino ye bimela. Alléluia. Pour que bino motika la batu ya plamba. Toza la bandu. Toza la Bakongo. Toza la Kassala. Toza la tribu nyos. Na ebite yo bimela
tribune. Famille est composée papa, maman, nabal. Alléluia. Alléluia. Amen. Na famille wana ezana mutu papa mususu akokobota maboya koli akoki kosupporter pasi te akoki kosupporter malheur azomona te akea lobi pasi oyo naokokango te nasimba kisi nasimba eloko oyo pour ke nazala bien na bana na ngai mais ntango akosimba kisi oyo eza na bacondition bakopesa ye ya nzambe balobi amen eza na condition bakopesa ye soki aza moto amimi na tribu eza kota bandu eza na batote nde bazalaka nango kuna aza na kasai eza na systeme bazalaka nango bakoki kopesa ye bikila oyo kosimba te oyo kolia te oyo kosala te alleluya ntango bakopesa eloko wana papa wana peut-être bayebisi eke yo ozwi eloko ozwa mbongo okoma mutu monene otombwama mepesa biso mabota na ye amen mosusu bakomi biso kobota bana mais parmi bana no moko azala kizengi mosusu bakopesa babisi eke bana ya basi soki moko abali mobali pesaka biso kaka mibali na ye ya nzambe balobi amen mosusu mpe babike bino bozwi mbongo mais bana bakozwa misala te selon alliance oyo asalaki selon bandenge azwaki engagement na moto oyo akutanaki na ye pukamona esengo me asakrifie na nsima na ye ya nzambe balobi amen yo mpo bokozala obimi na libota oyo obimi na famille oyo batya eloko wana badoraka ngo chaque mois badoraka ngo chaque année pour que papa wana abongaka pour que papa wana azwaka mbongo alia amona pasi te delemata pasi ezwi yo koteka vi na yo te amen église ata souffrance ezwi yo belela nzambe nzambe napesaka solution nzambe nasalaka moto amona bolamu soki bolamu ozweba na nzambe ekosila te kotikala libela na ya diable ezala courte temps alleluya okozwa eloko pour kosepelela mokili na génération de bebi me bana no babebi nde bayeso tozolobela mosusu azwi eloko mabe akotisi na kaka famille na semaine tolobelaki makambo ebele les alliances tosilelo tozosimba les alliances mais tolobelaki koma ozwi moto otie na kati ya famille moto oyo otie lokola neshi ozwi lokola motu ovandi na ye me moto wana memeli o malere amen mais motu wana yo omoni ke camarade omoni ke ndeko na yo bozomarche nde bolalaka ne mais nde eza porte malere avi na yo motu nyonso eza moto akovanda na ye te na te ye mokabwana te mais yeba nani okovanda na ye tika nzambe apambola yo okoki kozwa moto ovandi na ye moto wana memeli o malere totalisi lokola abraham azobima nzambe azobenga abraham bazokende na zwi loto tamboli ya nzambe balobi amen azomartele lot oyo bakei me lipambola ezalaki epa abraham nzambe abini azopambola yo na kosala motu monene me azwi loto akende waki lipambola emumbelaki nalobaki lot eza masumu lot eza mabe ozotambola nango bondumba otikaka te jour akotika eloko eza mapamboli yo bazolanda te nalobi jour akotika kindumba nzambe asala nini apamboli yo jour akotika moyibi nzambe akofongola kosala moto ese amen tokobaka te ya masumu awa eza eloko tolobelelika basanctification pourkoi ozala triomphe mpona maloma te fo banga nzambe ya nzambe balobi amen soko obangaka nzambe eloko triomphe te sala volonté na nzambe oke eza bapambola yo alleluya alleluya tozotala lisusu koma nzambe aza na mposa asala israele malamu nzambe azotambola na israele abike na kosala bino bato minene na kotombola bino na komatisa bino partout bakoye kokorenye oyo kobundisa bino abundisi na nzambe oyo kopambola ndanga mpe na
apamboli. Soki mukatana nga pe na telemeli. Amen. Alléluia. Amen. Israël zokende. Mais moko na bango asumuki. Babi ko simbe loko te ate ko toucher biloko bazwaka te. Mutwana akama. Israël qui est liboso mboka moko ya mukie. Et petit Israël. Et frappé Israël. Mutuna zam. Azo mituna. Pourquoi makambo ekondeli biso? Zabali c'était kobanga tetelema. Israël esumuki. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah. Tango bakomprendre akendaki na mboka. Atali na tribu azokita tiake kotrouve ke akambu kasala nini apeshe. Tango baekarte akan tikala biso ke Israël emonaki bola. Mutu nyonso na ndako nabundisaka yo tokotike kimia te. Azala papa, azala mama, azala ndeko, makambo ezosila lelo na tongo ya lelo. Soki asalaki alliance ate kosimba biloko mabe kutanga na bona passe abuo tia tika nzambe amona yo. Amen. Ntango akani atelemi pour ke aloba azalaki motema ya kokamba mutu na nzambe josue biso epesa lokumu na nzambe fongola motema ndenge azobisa bato ke meme so osumuki meme so osala mabe kobanga te fongola motema tosolola soki makambo tolongola ngo nzambe apamboli yo bazolanda te. Soki lelo papa Salem ndenge tozao soki kaka osalaki mabe nkuku oyebisi na mutu na nzambe ndenge nazao nasalaki mabe na ndimi kotika ngo kaka nde tosambeli eloko wana elongo eza bapamboli yo likambo ezalaki mosika za kobenga yango ata likambo likozwa panda 10 ans eleko ya te na mokolo moko kaka nzambe apusi yango. Amen. Tika nzambe apambola yo. Amen. Likambo nde boumela te parce que fongoli nzambe motema. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Bible ezobake oyo emimeli nga nzambe lokola kolo mpe mobikisa ye na libota na ye mobimba ata famille esala baalliance nazoliforme yo bango bayebaka nzambe te lokola yebi nzambe ya seta nzambe ya triomphe alliance wana amour tia nzambe akosalaka lokola kota yomona lolamu na nzambe. Amen. Awa eza lokola pisine na Bethesda makambo na oyo ya pasi ozosila papa pasi wana totiki yango na ngambo lokola kota nzambe azopambola yo nzambe azosalaka bato afami bandimaka yo olukaka nzambe asolo nzambe yango azo ayele te aza awa lokola kota koti na vraie porte ya pisine na Bethesda pisine yango nde aseta triomphe. Tika nzambe apambola yo. Baliansi nyonso ya famille tozokweyisa ngo na tonga lelo ekotikala libela mutu asalaka aliansi wana ekolanda ye ezotikala ya ye na bana na ye yo ezotikala libo obotama na linie moko na yo oza litwani na ye na kati ya famille papa abota bana aboti bana 5 mutu na mutu aza litwani na ye nga mpe naza litwani na ye oza litwani na ye ekole eza tola bato bafungwamaka bazolanda te etwali eza tola bato bavoyageaka etwali eza bato bonaka bolamu siko yo ozobala te mpona nini ese ozobanga nzambe tika ezopapambola yo ifo mitunaka ke ngai na ndimela yesu lokola kolo mpe moyikisi oza fils et fille d'Abraham mais pasi ozowumela ndenge nini fo mituna eske ngai nazosala volonté na tika za mapambolo soko ozosala volonté na nzambe tokoluka nzambe banda tongo tipokwa okomona bolamu te mais soko opesi file mpa na nzambe nzambe akotika moto apasi te alliance nyonso wasala na famille ezokweya lelo moto asalaka alliance atikala na alliance na ye ngai natikala libre tika nzambe apambola yo totelemi likolo totanga bible Matthieu à partir du 21e verset jusqu'à 25e verset. On va dire dans 21 jusqu'à 25e. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Nous commençons au verset 21. Nous commençons au 21e verset jusqu'au 25e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus. Son maître lui dit:
C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Matthieu 27. Pardon? 21 à 25. Oui, merci. Matthieu 27, 21 à 25. Le gouverneur prenant la parole. Oui. Wana mokonzi ya mboka. Alléluia. Amen. Azozo liloba. Liboso ya paix. Continue papa. Leur dit. Azoyebisa bango. Lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Bolingi nani ngana tika. Alléluia. Amen. Tofandi nase. Tomete iloba na Nzambe maboko makasi. Betela iloba na Nzambe maboko makasi. Mokonzi azoza liloba azoloba. Bolingi nani ngana tika. Na Israël ezalaki na moment soki ba brigand bato babomaka bato basalaka mabe miyibi bassassin soki asali mebi bakangi ye batie na prison. Alléluia. Soki batie na prison bakangi bango ebele me mokolo ya fete ou mokolo ya esengo mokonzi akobima liboso ya population ya Nzambe balobi amen. Soki abimi akotuna peuple oyebi te peut-être yo mpe brigand wana aza ndeko na yo, peut-être moyini wana aza ndeko na yo. So mokonzi azotuna mutuna nani bolingi totika mokolo ya esengo ya boye. Alléluia. Ntango akotuna peut-être yo kokobanga mongongo ya makasi tika Fabrice tika Salam bato bakoti mpe na mouvement wana bagangi batiki mpe ndeko na yo. Est-ce que c'est sengote? Pour nous aussi délivrance. Peut-être, est-ce qu'on a déjà monté à sa kuluna? Papa n'a dit qu'à sa kuluna. Attends ça la camarade, ça le n'a pas la montée. Mais ça va gagner moi en femme. Tiens, moi on a eu bagaté, petit cahier. Mais il y a pour marabat. Yanza peut valorer amen. Amen. N'importe quoi va côté la malibosson la bat. Attends les collègues qui m'ont dit il y a pour marabat. Il y a ça la camarade, pas dans la mitou. Mais nous collons à côté de ma paix, à côté de la petite canane, il y a un gâteau et un bango. Ils ont tenté chance. Il y a un zam de la lobby, amen. Amen. À côté de ma boko, à côté de ma touni, on lui dit tika, non. Continuez, papa. Il répondit. Oui, ils ont répondu, bango. Barabbas. Barabbas. Pilate leur dit. Pilate a dit ça, bango. Et ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Est-ce que n'a pas tika mon sang qui a dit Jésus-Christ de Nazareth? Yazambe balobi amen. Amen. Bakangi Jésus parce qu'il va quitter. Bakangi Jésus parce que ça qui m'a bêté. Parce que c'est ça la problème. Banguna pe bazalaki. Parce que pelaki na misala chez ça que ça là. Bazuma babalo ba tient en prison. Mais comme si mon corps a fait mon consatelemi azotuna mituna bolingina tikanani bolingina la chenani mais Barabbas mon pomimolé mutuna mabe mais batu tu continues papa. Tous répondirent. Batu nous allons répondre qu'il soit crucifié. Azala crucifié. Les bétails sont beaucoup magas. Amen. Vous devez la crucifié mon santo. Muto asalata lisumu moko muto asalata mabe moko mais batu bazwa pouvoir ya kotombola maboko likolo ya ko crucifié tika za papa mbola yo amen mais bayebi ke muto Barabbas nde mutu na mabe bandimi ki atikala bapandre les boulousses Jésus-Christ oya kufela ngana yo tika za papa mbola yo amen. Continue papa. Le verset 23. Le gouverneur dit. Oui, mon cousin Zoloba. Mais quel mal a-t-il fait? Madame Asani. Yopendangozao. Batandela kwa makaye. Osomi tu na sala nini pona swaka libabe oyo. Kobanga te nzamba ko justifier yo. Yes. Na somo kobanga te nzamba ko sala te alongisa yo. Amen. Biso nyo so kobamba mabanga na nzambe na kotombola yo.
te. Na kata famille ko mituna kaka ngai. Tika bango bakende liboso. Yaka malema nzamba ko justifier yo. Akosala te bato bafinga quand même betelo bi maboko. Amen. 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 Kobanga te. Na kata famille ko miseng mais muto passe ezaka yo. Soko tali na libota ndenge bozali. Muto alela avec ezaka yo. Lelo passe aussi la lelo. Nazo informer lelo passe na yo abuo afin que on comprenne que Nzambe aza na bombo. Soko pesi Nzambe confiance abazo kango na yo. Akosala que vie na yo zo fongo makaka lelo. Nazo ba lelo. L'obité, kaka lelo na tongo lelo. Ata batu babonga te zo bonga. Batu ba chanza kate. Oronga na za makila libata te tika maloba wana. Yo za makila malamu. Makila batu babonga ka. Maloba na tika lango bango. Yo il faut bonga na tongo lelo. Amen. Tika nzamba pambola yo. Amen. Tika nzamba pambola yo. Amen. Continue papa. Il criait encore plus fort. Bakangi sur le bongo makas. Il soit crucifié. Azala crucifié. Muto bazongangela. Muto azala kosa sauver muki. Muto baba na famille. Ezaka kayo. Oh, baby te yo de fosunga famille. Bazolanda te. Yes. Muto azali na sunga famille ezaka kayo. Muto na kosa tombo na libota ezaka kayo. Mais bazolinga kaka yo ndo kufa. Bazolanda te. Bazoluka yo kufa yo sila. Mais on tete yo neza bazosala ke yo relever famille. Yes. Tama kotomba la famille mutelkoso. Yaya olobi nini. Komo ete pesa ye. Parce yo za ya Nzambe. Ata babomaka Jésus mais zapasa ka Nzamba mao. Akotika biso te. Amen. Na tongo na zo ifongo ke Nzamba zao. Amen. Lokola za eko sunga mutu libanda te mutu akoti na se 4 triomphs. Yes. Mutu wone za Fabrice. Yes. Bazolanda te. Na bi mutu wone za mambo avanda. Hallelujah. Soki bino babonga ka te zo bonga. Hallelujah. Continue papa. Le verset 24. Pilate, voyant qu'il gagnait rien, mutu na Nzamba. Mokonzo azoganga azotala amoni ke azana eloko ko gagner te azana eloko ko joiter ya ko prendre mutu ya ko livrer mutu oyo azomona eloko te mutu asali amikali pena mutu asali eloko moko te so na ko pesa ena livrer pona ni asatandaki na mote que Jésus oyo akomi to crucifié abi ke ba prika bazao batu mabe baza batu bakopona bango baponi bango te bazopona kaka bosantu mutu asalaka mabe moko te nde mokonzi azoloba ke na moni eloko akoganie te alobi nini papa. Mais que le tumulte augmentait. Oui, batu bazomakisa lisusu mongongo. Puis de l'eau. Continuez papa. Se lavant les mains en présence de la foule. Oui. Pilate azwi maboko, azwi mai, atala bite. Na moni mabe mutu asali te. Azwi asokoli maboko. Epangusi. Alongo. C'est que l'on a un problème. Amoni que mutu asa innocent ya pamba. Inutile na kote na makambo. Na ko s'engager na makambo na bango. Bango bazwi une décision pour mutoto prendre mais na moni mabe asali a ce point maboko alobi papa et dit alobi je suis innocent du sang de ce juste. Hey na longo na makambo mutu aza juste tikana biso ke bakote mone koza juste bakote mone lelo ke to Nzamba zo tombo bakokofana kozalaki juste tika ozo mérite lipamboli lipambola buke te ya munene soko ozwi ya buke baondima te ifo zoka oyo ezokambusa bato bandimaka ozalaka ya Nzambe. Fabrice ifo Nzamba tombola Nzamba asalaka nyonso akosalaka makambo ezolekela mokili bato babaka mutu asimbi nini asimbi mais esika on asimba Jésus. Asopoli maboko abi mutu aza juste na moni eloko ya kokota makambo na ete na sokoli maboko alongo na problème na bango.
Continuez, papa. Cela vous regarde. Oui. Et à la débino. Pour vous donner la décision de police, il y a la décision finale. Alléluia. Amen. À ce point, maman, c'est qu'à l'oué, à ce qu'elle a un problème dans la vie. À ce qu'elle a foule, à lui, ma cambo est sali bino. Ngate. Le monde m'a bien moutou à sali. Et à l'ibino. Et ça cache la bino. Bonne décision ngate. Bako soit décision, mais ils n'ont pas épargné. Bako signer, qu'il y a un coup faté. Bako la bako la biwa za fantôme tazanani. Tika nzamba tombo la ko le kalibota na yo. Mutata la libota amo la lipambo ina to yo za la au-dessus. Yes. Ah, tika nzamba pambo la yo. Na biko za la au-delà. Amen. Toma libela. Amen. Mutako kwa la famille azala. Zamba betayi. Amen. Nazo biso oya komeka zamba betayi. Because a fils d'Abraham. Amen. Bible zo ba zamba zo sa Abraham. Oya kobundiswa bundisinga. Oya komeka ngana kobeta na kotika kaka yete na libota ne mobimba. Amen. Continuez, papa. Le 25e verset. Oui. Et tout le peuple répondit. Oui, peuple soit là, yo kasko likambo nanga. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Tika zamba pambola yo. Tangu bazo soit décision wana bana bazalaka te. Bazo lo bake. Tondimi muto yo bino santu akufa. Lokola yo mokonzo zo bake azamo santu. Lokola mokonzo zo décision bike yaza aza innocent. Biso to biasa innocent to crucifié. Bobo maye. Makila na ye ko ya likolo na biso. Na biso na banane. Continue, papa. Sur nous, est-ce que son sang retombe sur nous? Makila na ye kita likolo na biso. Et sur nos enfants. Tina bana na biso. Tobete Yesu maboko makasi. Esi ifanda. Sita za papa mbola yo. Nalbiza papa mbola yo. Tangu bazuba décision oyo. Makila ya muto innocent ekita likolo na biso na bana na biso. Est-ce que bana bazalaka? Tangu bazokanga na tribune bana bazalaka? Tangu papa na yo, famille na yo, muto azozwa décision na mboka yo na lobotami te. Yanzabe balobi amen. Papa sali alliance na ye na ba camarade. Papa sali alliance na ye na bandoki ya commune wana. Na batu ya quartier pona kobonga na ye. Yo no lobotamaka na yo te. Yo kuto yembi te. Ozobotama, ozokuta déjà loi. Keloko sali kambo bokomona bolamu te. Nena talisa to ba rétablir. Papa na salaka. Papa na zo décision et quitter l'Iban. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ça va dire mutu na Nzambe. Jérémia amona bana manzama akuta ba rekabit asa ba ko tele tika za mapambola asa ko kota na ndaku na nzama bomela vino bazwa kifemba meli vena obeza ni loba na nzama efeka ya kondima kokota awa zamba kotika mutu pasite lokola kota kiao zamba zo changer citation vina yo. Zabaza zake makamane ko simba te esimba. Pourquoi bakutana mutu na nzambe? Jérémie ne mabango na ndaku na nzambe apesi bango vino. Atiki bango te. Atali makambo bapekisa ki bango. Balwa bachaki abuki ngo alati bango makambo asika. Yo pa lokolo kota ke ko mutu pasite. Amen. Lokolo kota ke balwa famille zo kueya. Amen. Zabaza sala ke makambo ne banda makambo asika kaka lelo. Yes. Bazola na ke makambo asika zo banda kaka lelo. Parce que tant bazo ba crucifié bazo sa décision bana bazalaka te. Mabena bino, malheur na bino, ekita likolo na biso na bana na biso. Yanzambe bazalia. Yes. Nazo informo ozalaka na yo te. Tangu papa soka décision, ou bien koko no soka décision, yo zalaka te. Siko ya yo ni no mona passe. Akila. Nazo informo ya yo ni no mona passe. Les alliances familiales. Nazo informo les alliances familiales les ala. Et ça
eza na bako atombolo eza na bena mui eza na bena eza na bandundu eza na bakongo alliance oyo basala na bakongo yo mpe lokola oza na makila na bango na kati na yo nde ozomona pasi oyo bazolanda te. Amen. Lokola papa Salem tobotama na famille oyo papa asalaka mabe ande ezokanga biso mpo toza na makila na ye mais lelo nazoinforme ke makila wana tozokata yango. Amen. Nazoinforme ke baliansi basala ezokatana ntango papa aliaka mama mobesu fo yoko bayoka ngai awa bazolanda te. So biso bana tozoyoka ngai mpona nini? Est-ce que vous avez un magasin? Papa n'a rien qu'à manger au beso. Il faut que vous ayez un minungai. So biso bana tozo que la minungai ni. Te zangate. Lobangate. Lobangate. Alieza tozo ka tozo arrêter monde lelo. Il m'aura passe et pour continuer la bana na yo. Yes. So ki o mona ki passe. Pas aller au souk na yo. Yo zo bana via sika. Ozo mata bana ko bazo sani. Bazo mata. Na informateur que soki yo comme chef de bureau, moi na fa le kayo. Amen. Très bazo la date. Soki o tanga bakasa malonga te fonza pasalo grâce yo tanga koleka. Soki o tangi koleka bana ba le kayo. Amen. Et ça le la thermomètre. Soki o za diplômé, moi là on za diplômé. Amen. Il faut comme licencié. Soki o za musala soki la chef de bureau. Soit moi, nous avons comme chef de division ou directeur. Amen. Soit moi, nous avons chef de bureau, alliance comme ça là. Batanga bien va limiter Bino. Et là, toujours pour Kango. Amen. Yo soukala, moi, le fait de passer. Moi, le fait matin. Soit qui ont voyagé, pas il faut pas voyager. Ah, mais on l'a gâté. Amen. Soit que papa soukala na ba Congo, yo que le type auto. Amen. Soit que va voyage kaka ya zinga awa. Yo zamba zo sala ke bana zo bota. Bani mana makila wana te. Ba dépasser yo. Yo mata. Bino zo ke ba crucifier ye. Tondimi makila na ye ekita. Likolo na biso na bana na biso. Bana batu ba ye bagate. Tangu papa zo ganga. Azoka fulu. Crucifier ye. Azoka na fulu. Fulu wana ezali ba famille. Toti mboka tosangani. Nde tozo ba crucifier na kati ya fête na esengo. Bobo mai. Bo crucifier ye. Bazo kanza ba crucifier muto aza brigand. Muto abomanga bato. Ba ko na innocent. Mon conscience wa ka décision. Habité. Na sokoni maboko na moni makila na ye. Na komi mama na mutu na nga. Sikanza ba pambola. Amen. Azolonga na likambo. Mais fou, ezoni ma cœur. Tondimi makila mutu wana yo bomaye. Bobo maye makila na esoki odeza la kayamote. Makila na ye ya mutu yo bengi mo santu ekite la biso toza a. Na bana na biso. Na bana ya bando bakokite ya biso. Alléluia. Amen. Yo peut-être ndeko za bima na kati ya libota wana. Papa na yo, ou maman na yo, ou ndeko na moko makila no propre koko na yo. Ndazoka décision wana. Ndazalaka alliance. Na mboka. Lelo papa na bino vina muchoko wana. Ayena Kishasa. Abali mama. Aboti yo. Ozoye bate papa sio. Luka musala ozwakate. Luka mbo ozwakate. Yo moko biko militarisme mabenga na za makila ni bata. Biso to bongaka te. Biso to bali to kufela ka bana na ba agiter. Te immorage so kaka na lelo. Soki bo kufela yo bo kufela lisusu te. Soki ba to mona ka passe na libota ba chaka ba to ba limita ba to. Yo faut yo kati Singapore de passer yango. Soki ba bino ba ko voyager ka te yo faut voyager. Soki yo ko mona ba lamu yo so mona ba lamu na ko na Yesu. Amen. Kaka lokolo koti na se ka triomphe. Alliance église aux alliances de filles. Yes. Et bazo la date. Amen. Ah, to sala alliance de filles papa ça est. Yes. Alliance to sala. Mutuna sa ba kota. Ata bo makata il faut bonga. Amen. Avec mutu akota. Abala kata fa so liba. Yes. Soka kota fa kamusata so musala. Amen. Soka fo mata fo ngwama. Amen. Tomo na ngona basine. Yo fa le kota koti na alliance. Yes. Alliance ko se dans Jésus Christ Nazareth. Amen. Fille na ko za souffrir pas cité. Amen.
Parce que la gâté. La vision de la vie a pas cité. Amen. Vie de ce format dans ton roi l'élo. Yes. Balinga dans ce format. Yes. Merci. Alléluia. Amen. Avant que format banga, ce que ça là comme un bouzoba, tika bouzoba. Au ça là kindumba, tika kindumba. Oiba katika muibi. Au ça là kasoki nini tika ngo. Pourquoi pas pour la lipambo les ça là nanga bundoa. Yazambe balobi amen. Amen. Mutako kango na famille aza na pouvoir ko leka nzambe na biso te. Yes. Na nzambe biso te mutu akanga bino na famille. Oya limita famille aleki nzambe. Pourquoi yo dibeli nzambe pasteur Emmanuel Kanana. Loko asala alliance de vie. Ya bato mona kabela iso mona bola. Amen. Mamiko. Bazo comprendre te. Oya kotia akomona bola. Amen. Akobima ndenga ya kite. Yes. Akondiso banga nzambe. Alléluia. Amen. Alliance dit papa so sala. Azwa décision na foule na loyenge pasi na yende la biso. Ah, pasi ane suke la bango. Pasi ane suke la bango. Yes. Na zo ba pasi ane suke la bango. Yes. So bota mbele ngala sala ko la bango te. Yes. Na fala mandenge na ngai. Kukola ndibeli nzambe na bongo. Amen. Nzambe na pambola vina. Amen. Nzambe na sala kabola masala bola na vina. Amen. Koko zala mutakolela lisusu. Alléluia. Amen. Nana bloka bino. Nana liamanga mubesu na kati ya famille. Pour que yo lelo kanga. Alléluia. Na zo ifolo. Nana liamanga mubesu na lokoso na muyidi na lukuka. Azimanga buki abandiko buku tango. Kwazo ngaye boko ezo kitela ba. Azozo décision ya pasa ko kite. Habité na kokate na simba kisho pour que na zombo. Na zo loko pour que na mona bola mo ya court temps. Accepter li bona ye mais bana ba ko souffrir. Ndozo mona kata liboto zo mona bana basi ba bonga kate. Soki ba ba yo kufela ka mi ba. Bazo na ngate. Bana basi ba kufela ka mi ba. So mutu apa hémorragie o kata na femme nzamba. Femme nzamba triomphe. Amen. So ba kote na triomphe vile ba kangola mi. Yes. Wo biso to musala te. Na na ba lobi. Wo biso to mataka te. Na na ba lobi. Que nous avons besoin comme ba komba ba tunyoso. Bazo cha offre d'emploi. Mutu so ba kotia. Après c'est comme ba zu musala. Mais so ki a komi e be nyonso. Aujourd'hui, makambo comme la biso ndenge ni. Oh, papa déjà ça la alliance. Bana manga nyonso. Ngana zona na mbongo, mais bana na ba souffrir. Na zona na mbongo, mais bana na ba sa batakolela. Lokolo koti a okozala mutakolela te. Amen. Lokolo koti a parce que je suis alors na tongwa lelo. Amen. Ata batanga bino na famille zo fungwama. Amen. Oh bino ba konférence ba limika bino etali bango. Yoko bi ya Jésus. Yoko bi de kango la ma. Amen. Mutakotela mela telemeli Jésus. Mutakotela mela fina o lelo. Amata kitanzamba zo kolmai. Amen. Alliance yo se passer la famille zo kata o lelo. Pourquoi Jésus Christ a dit que mukila kiti. Pour sauver la kanga na yo. Yes. Mais ba tu ba pendre ye. Mais tika ki mukilité. Azanza mama. Azo sauver vino na tongwa lelo. Yes. Na sasa sauver vino na tongwa lelo. Yes. Vino ko za sufi ya pasi. Soko la bébé ko bonga te. Ozo ndako ya bien. Amen. Oyo, ko za bosa misela papa mate. Yo za bango te. Yo faut que les États-Unis. Tango so matakulo to vanda liberté mais faut songa. OK kwenda vutuka. Vile faut songa mon frère. Alléluia. Muka ko kango susu azate. Alliance za ya bango. Etika ya bango yo vile faut songa to ngwa lelo. Soki ba songa biso so sa musala. Yes. Soki ba pambo la makate na famille so pambo la. Amen. Pourquoi continue à se faire triomphe par songa maka. Yes. Ah, on ne pas ça comme ça la terre. Na zo biso mukapasha kozala akonisa banga nzambe tika to papa mbula yo nzambe fonga o ekanga maki so mo mata de yo fo mata yes tika to papa mbula yo nzambe mona yo oya kolela etali
bino zo bandimelanga kolo Yesu lokola kolo pe mobikisi okobikisa mayona libota mobimba sikoyo bango bazoloba te kisifie ye bomba ye makila na ye ekita likolo na biso na mabota na bana na biso so nga na ndimeli nzambe so nzambe akomati lokola na ndimeli nzambe pasi pa buo ya alliance wana etoyeka te ekuoli oyo kotelemela sufu nzambe akomeli na tongo lelo oyo kotyama ondeli likolo fi na yo amatakita nzambe aboma ye nazo eforme moto akobundisa oyo lisusu kobanda lelo nzambe asilisa likambo na ye soki moto aoze nzambe akosilisa ye na bana na ye nyonso soki bakebi te ketina babotio na ye soki bakebi te lakina baniesi bato nyonso tubasila soki nzambe abomi bango yotikali libre nana limita bino nani asala alliance pour yomona pasi likambo nde ezosila na ntongo lelo nazofongo likambo ezosila na ntongo lelo nazofongo likambo ezosila na ntongo lelo moto atelemeli nzambe abomba ye moto asalaka ye ozala malade nzambe asilisa ye nzambe asalaka mwana place azali aza mokanda halleluya amen église oza moto alibaku malamu oza moto esengo awa eza pisine ya betesi Jésus azokufa kiti tina se na mabele akota botoli fongola vie fongola zwaki eza mpona libala na yo azwaka fongola libala na yo azwaka fongola voyage na yo ndenge oza bavoyage ya kolanda vie na yo ndenge oza misala elandi bomoi na yo soki babloka yo kozala su bloke te nzambe apambola yo nzambe asalaka bandoki nyonso ya libota oyo bakangaka bavandela misala bavandela mabala basalaka bino bacebela mondelo tokanyango na mazita makasi oyo akomeka nzambe azosilisa lelo singa ezokatana sika singa nyonso bakanga na vi ekatana balesi bakangaka na vi tozokatana onode soko ozolela ezosangage na yo esi tolobi lokola Jérémie akotala yango na kati na église na kati na temple apesi bango vino nga mpe lelo nazobisa lokola okotia na telelo na nzambe vino epambolama ozala su moto apasi te ozala su moto akolelalela te ozala moto akotimba motu te ngai makambo eleki nalembi kolemba te oza ya nzambe lokola okotia vino oyo epambolama vino oyo efongwama soki onde kokotaki demande de visa quelque part pour kovoyager zwango nazoba kombata zwango nazosozwa ba visa na yo soko osalaki demande d'emploi quelque part zwa mosala nazosozwa mosala zwa mosala mosala elanda yo vino efongwama vino ekangolama moto akotelemela nzambe aboma ye oyo boza kotelema lisusu bakanga singala nzambe asilisa ye asilisa kaka ye moko pamba te na bana na ye bango basaki balesi makilela bango ekita likolo na biso na bana na biso yo mpe lelo moto akobundisa yo nzambe aboma ye na génération nde mobima mpo tikala libre halleluya halleluya kobanga te papa nde asalaka ngo tozo arrete yango lelo lokola papa asalaka alliance lelo tozokata hémorragie wana ozobanda histoire ya sika nzambe na lelo apambola yo totelemi likolo telema likolo c'est la vraiment prochaine portion na nzambe mabanga matina likolo passion ozomona eza yo te Jésus eza na makila na yo nde ekandi yo komona passion mabanga naza mati likolo ozosala mopriere ozoyebisa nzambe papa yoka makila na nga mawa ozomona pasi oyo oyebaka te yo obotamika epa papa oyo obotomi likolo mama oyo lokola bibina makila na ye nde ozosufrir ye nde asalaka mabe bienama makasa aseretrouve na kati ya prison ye nde asalaka
mabe te. Yenda peshaka te. Papa na ida salaka mabe. Atekaka ba Arsenal. Zamazo linga frappé. Andimi continue l'engagement. Tout est mabe la ndamwana. Moi na kati pouvoir à se retrouver na kati prison. Mais azoma kapa na nzambe na lela kama na nzambe. Zama korda kama mukisaka na kati prison. Kama na kati libolo. Ozalisa nzambe. Papa makila ono mimi. Na bibi na kati papa na mama. Nazomona passe à cause de makila na ngala. Nazomona passe à cause de mayengo papa basalaka. Zambe loko makila na ngamba. Accordez ma faveur à ton roi. N'a trouvé grâce émotion à l'eau. Comme si dans la idée, n'a pas marre. Quand ça mérite, n'a pas bon à Jésus. Ah, Jésus.
Zambe apambola yo vraiment lelo na tonga lelo tolobele loko moko ya mutuya toujours si ba alliance ou ba famille basala toujours na terme sur comment le monde des esprits opère dans la famille. Ma famille constituée papa, maman et les enfants. Tous en a tribu, tous en a Bandundu, Bakongo, Équateur, partout. Nous sommes les bandaka dans mon moko qui a créé Bimi, a créé comme ça, botam na Bandu, na botam na Kasai, tous en a Bena, tous en a Batuboy, Bikolo, Isebele, na kata famille aux autres na wana papa, avant qu'on a la boti, à botam na libota, mais la libota ba bongakate, yeba qui a coquille souffrance cité, tellement coquille pas cité. Avec aussi maquis. Moussous a coco dans le camoko et se pèse Zambete, a simbi biloko, les alakati, la tassaka canne, a canne aussi, biloko, ma pékisa qui Israël a zonio comme à cause à canne. Mais à cause à Moutumoko, si canne bisoke, batuba soufaka. Nous avons un papa, moussous a coquité, a simbi biloko, ma bé. A zui, ma pèse, ma condition. Condition qui nous a fait sa papa, bazo et bise qu'elle négoza. Le quoi topé sur bon, mais tous à cause de l'eau comme on a mutué pas notre sacrifié à Botana. Moussous, tu as sacrifié pas dans notre cobota, on a dit Botano et à Bassi. Banawana, Bibal Banouf, Banawana, Barosala Bazo, Babijini Jimbi, Barosala de l'autre côté, Moussous, Banabosala Miyibi, papa a conscient à Yebi. Le coup papa Yebi qui m'a peu au coma, à petit pas de Yebi qui est Moussous, moi dans la carte de Naza Mongol, papa sacrifié. Yenda Yebi au passage. Mais tu vas voir, Bamonika Kabiso Thomas, Yoko Koko Manakata Ligné, Obotami, papa a sala de Gelo comme ma belle est Kanabango. Et si papa n'a pas bimi, Bazo Lukanza, Bazo Mona Claire, Bazo Bate, Nakata Makila, papa n'a bimi si bango, Nemi le Kola Sana Makila, Maman la Bolam, exact, ne pas se mener aussi pendant ton va de l'eau. Mais d'autres Israël à l'époque, Bamono comme un brigand, Batumakas. Batumabe ba bomakabatu bato basala kameba ceux qui batient en prison na chaque fête ça na makana kata Israël na moment ya Pilate pendant qu'on n'est pas gouverneur Pilate peuple de ce côté les maliboso na yé tant le peuple télémi après avoir mokonza kobima devant la foule azotuna motuna na kata sengwana na kata bato olimito bimisela bino nani Jésus azalaki Barabas azalaki, Babrika azalaki belé. Jouane tombaki, na mutu azalaki juste, mutu azalaki pire, le quoi l'homme de Jésus-Christ de Nazareth. Azalaki saint, à cause de ça la malam, bazoye, bakangaye, bachena prison pour le kobomaï, bazotuna entre Barabas et Jésus, mutuni biloli peuple, tout un peuple, azon prononcé que Batika Barabas, Moutoua Zalaki, Moutumabe, Balapide, Jésus, Baboma Jésus, Panraye. Mais
mutu roi Pilate azotala tellement moi service mutu mobimanzamba tungi singa nalali pongite na comprendre te mutu aza innocent. Pilate atala bi ngai na kosima makilote est-ce que mutu aza juste bango baboy babite soki obi aza juste biso tondimi ke makila ya mutu ane tombe likolo na biso na bana na biso. Cela veut dire que Pilate atala dit non likambo ekoko sala mabote azwi les choses azwi asokoli maboko abi makila etiongela bino moko makila mutu eze kala bolobi bongo ekokisa mabongo nazwi biso ke mokonzi loko déjà lobaki bango baponi Jésus asali choix ya peuple mais peuple oyo azozwa décision ntango azozwa décision bana bazalaka te famille ezalaka te mais foule nyonso wana eremplaçaka famille batribu tozomona lelo oyo bana nzambe baza bauti na mboka famille tokuti na kati église mais alliance oyo esalamaka papa moto asalaka alliance koko moto asalaka mais mwana azala lelo oyo aye na église ayebaka neloko te ayebaka te eloko moko te ke papa asalaka alliance papa azwaka décision na ye lelo abi makila ya motu wana etombe likolo na biso na bana na biso sikoyo papa alia manga ngai sikoyo manga mobeso bana baoyoka ngai estce bana wana bazalaka mabe wana non nde yango tobisi les alliances papa asala alliance lelo tokanga bana nyonso na makila na ye bamonaka bolamu te tobike baalliance wana lelo na ntongo lelo ekwei même si la famille basalaka balias bobonga te lelo bana nzambe aseka triomphe babongi mpe bakomona bolamu na nzambe mpo tozokata yango tobandi histoire ya sika na bato bayaki lelo l'église na baoyo baza libanda oyo balingi nzambe bakoluka nzambe tokata baalliance parce que bafamille bapapa bazwaka badécision basala makambo na bango lelo biso bana tozwa bapokase pourquoi c'est de tout le Kanzambe, Zambakata Balias Wana, Namakila, surtout arrêter l'hémorragie. Ce qui n'a pas passe, moi, n'a pas bota, mon a pas cité. Papa n'y soit Zaa, maman soit Zaa, descendance n'est au monde n'a pas cité parce que son quatre Balias, papa Basalaka, tout en histoire à Sika. C'est un peu ça, on a partagé la banane de l'eau, pas pour la maman et le bon mais il pose partout, aux Olandamai, vie dans les Okangola. Pourquoi? Au Yokinzamba triomphe. Zambo ya pasteur Emmanuel azoloba ndenge nazoloba soki na balias na famille na bino à cause ya nzambe onga nazosalela nzamba Pascal avec mukuna lelo balias nyonso na kati ya famille ezokweya soki bomataka te yozomata ndenge ozawana soki bobongaka te yozobonga place ozali soki bozwana bavoyage te nzambe azosaka balias wana tozokata yango kani na oloba place ozali soki osimbingo olandanga ezokata na vino ezomata mpo ozwa voyage mpo kozwa mosala mpo bala soki bachaka bobala te yokobala soki basala bino bobonga te yokobonga bobota te yozobota na kombo na Yesu tika nzamba pambola bamama na papa basalaka baliasi wana bazoloba te makila na biso balobaki ekita makila ya moto ekita likolo na biso na bana na biso ke descendance totala histoire barekabite papa bakoko ya bareka bakufa kala mais mutu na nzambe oyo après combien de temps mutu na nzambe oyo Jérémie oyo akuti bango batikala na système c'est que umela bakoko bakufa ezokita descendance na génération à génération lokolo ezokita génération à génération c'est que bakoko de bakufa babunga so ba oyo bazwa na sima bazomona ka bafuta bapokasi c'est que ata mutu akufa ata papa kenda yo oza kozolanda ngai kobanga te Yesu Christ aza na bomoi Yesu azosala asalaka kala tilo azosala bamakila tokokata ngo kaka na mosango tozo arrêter hémorragie passe tozo arrêter chèque tozo arrêter condamnation nzambe fongola bavia bana na nzambe azokata ba chèque azokata ba condamnation pour quand même refia sika ndenge oza place olanda ngai kobanga te ata bango bakufa yo ndozomona na bango tozokata chèque ezokweya condamnation ezokweya obanda via sika na Yesu. Nous sommes accord de Christ. Nous sommes accord de Christ. Nous sommes sabana na nzambe nyonso. Obandimaka Yesu lokola kolope mobiksi na bango. Nde yango lelo nazo lancer ba ono bazo maternité semaine oyo baya na se 4 tozo batisa batu. To ala sa pas so Yesu lelo. Yesu ana zomi lelo. Ebele ba mona Yesu te parce que soki nous nazo batemi okufa na Yesu te lokola Yesu lokola kolope mobiksi na yo te ayelelo ona nzambe te place
place aux amis. Non, c'est ma son non baptême te yaka. Toujours bat sabat. Semaine toujours banda mardi. Si na samedi na tongo toke na baptême. Nazo te corps du Christ. Corps du Christ pourquoi? Ba chrétien nyonso. Ezo sambela ga wapi? Nazo benga yo. Mai deje ningani. Mai zo ningana c'est 4 triomphe. Ils en ont venu Matakou, numéro 43, na commune Masina sans fil. Place où on a Lukunga, na Funa, on a Muamba, Changu, Soko et la quartier hôtel Nangambu, na Jafar. Au commune venu Matakou, numéro 43, Yakalama et Ningani pour la Moutounyoso. Si les alliances sont salama dans la famille. N'a joué Bissaba dans Zambé, aux partout, aux accords du Christ, aux chrétiens, Yaka. Tout le canton mais tout kata balia sur quand na famille bobonga raté yo fo bonga âge de GKI âge libale ko ki pozo libala âge musala les ko ki pozo musala sala ozana bana musala zate ozana mboko e batelo conseil ya to orienté to biso sala be ça pour comment na clair na final o mériter pas soana te papa sala makamba kufa yo so na ta ko ozana ta otoza oyoki malobo place la ko lembate yaka na zo benga yo atoza yaka Joie transport obé la Nzambe okomona ki mona meso Nzambe azosala to kanya ko biso mokote to kanga ka bana aseka triomphite to panja ko mukili ngomba wa ko landa ngai aya toza musika benga biso na limaoma to solola to sambela Nzambe azapona ko obikisa vina yo to kata ba alliance vino pe matoba na via sika tika Nzambe pambola oya limeli Nzambe oya kanga mina Nzambe atoye place pasteur oyo azomona clé ba vine kangama soko za disposé oza moto Nzamba ko tirer soko zo sambela Nzamba solo Nzamba ko tirer tayo a développer vine ya suki vine na eza la passage abe nazo bengo te tikate ko tika kuna te sambela luka Nzamba obosa ne pas que ça juste ata parmi ba faux moko pazalaka soko zo sambela Nzamba solo Nzamba ko sauver pe vine na zo sabana Nzambe place bozali ko banga te luka ka Nzamba mais à condition banga Nzambe soko zo banga Nzambe otamboza juste na Nzambe oyo Nzambe obosa note mabe ya famille aussi parce que yo zo banga Nzambe yo pesi le kumu na Nzambe yo kangami na Nzambe ozo tombola Yesu partout omoni maboboyi osali boboyi oboyi muyigo oboyi bondumba oboyi kochola oboyi makamba buzoba mais Nzambe otiko la alliance mabe pourquoi ata pasteur ana mabeta yo koti o dominer Nzambe kolongiso mais nazo bengo ya kanana ngonga ngo place bozali boya tobe la Nzambe triomphe Nzambe azo sala soki ndoki a résister Nzambe beti mais ce que bani Nzambe na triomphe comment na bako na Nzambe oui mutako ko eba kama na alliance molingi oui ako comprendre ngota na vie azomona ke makamonyo so sala ka sala ke simbarate par exemple na pesa que na biso ke sala ba misusu place bazo orienté bazo pesa ba misala ba offre d'emploi ba place ba pesa ba visa mais so ka ya comme na la simbati na senga na mutako so ka zali aya na seka triomphe to consulter Nzambe to consulter Nzambe to sambeli Nzambe ko fongola par là ko comprendre que il n'a qui bloqué belé bazar ba oya ba mona makambo simbate asala ko simbate asimba ko simbate ayeka ka na se ka triomphe to beli Nzambe a comprendre que na bandia se kangaki ni makambo ko simbate tamba sambeli Nzambe pa fongola zui musala témoigner Nzambe fongola pesi visa voyager tout monde ngo belé ndena otia ba baya baba matiba to lukaza message na ya sukreza ke place rozali Nzamba pambola bino o alandi ngai na zo ebisa yo place ozwani kobanga te Nzambe na lola apambola yo Nzamba kanisela kaka ndoko ki message Nzambe tozo salela na bo jeunesse nyonso na motema mobimba Nzamba mo sanote lokola ka kolanda Nzamba pambola yo message ezake bandeko nyonso baza na funa baza na muamba na lukunga na changu place bazali na pesi mbote oyo la ninga Nzambe wana pambola yo nazo pambola opesa pe mbote na papa na ngai Vete Pascal kuna mbote na pesi papa Raymond mbote nazo pesa basali na Nzambe no sombote pasteur Fiska pasteur Salem papa Dava papa Olivier nazo pesa bado sombote oyo so tosala musala Nzambe papa Okosha na pesi mbote place ozwami nazo pesa mbote na papa Francis na pesi papa na Jacques Makanda mbote na pesi papa na ngai apôtre Dona mbote
na pesi prophète Isaac Mbote, na zopesa mbote na papa ngai Jacques Mayombo na mama Nene na pesi mbote place Bozwami tika nzamba bakisame sou mayele parce que boza basali na nzambe mama musika na pesi mbote na libota na mama mbote na pesi madame na nga mama Agnès Mbote na zopesa Emina Mbote Manuela Mbote wana bana na ngai na pesi Dana Ladi Ebron Junior Triomphe Sarah na pesi mbote place Bozwami nzambe abatela bino bomba bino merci. Unikumbuke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke, unikumbuke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke, usinipite Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke, uwakumbuke Jehova.